Mbote na bandeko nyonso balandaka programme na ngai. Kombo ya programme na ngai Ana ne Congo. Ana ne Congo ezali programme ezali na YouTube. Na kosenga liboso bandeko oyo basepaka na programme na ngana mokili mobia bolinga bose enregistré. Bokota na programme oyo ezali kaka soke na YouTube obeti Ana ne Congo, A-N-A space N-E space Congo avec K, K-O-N-G-O, Ana ne Congo. Na droite bokomona cloche mogeza wana soko cliquer yango lobi ya enregistrement o cliquer yango mbala moko o s'abonner na biso. Chaque fois to sala la vidéo mbala moko okomona yango na mir na yo ya YouTube comme ça okoki kolanda okoki pe ko commenter. Souvent na ba programme na ngai na parlaka mingi na passé ya biso vina biso ya poto to pesaka ba conseil yango wana babenga ngai Toyo ne Congo. Toyo ne Congo azali Toyo azali nyama oyo azali ndeke azalaka na zamba. Ndeke wana amonaka vie ya ba animaux sauvages na kati ya zamba. Ndeke wana alunga pe na zamba ayaka pe na ba village amonaka pe vie ya batu ndenge ba vivaka. Donc ayebi vie à les deux côtés. Mais soki mukolo wana amoni ke ba nyama ya zamba babandi ko ya proche ya ba village lokola yebi ke baza dangereux ayaka déjà avant parce que hier ça na zamba asa amoni ke oh mikolo so ba bloko lia baza ya proche ya ba village komona déjà ye aye esika batu bazali abandi ko yemba ayena ba village et non bosa la attention mikolo yo ba nyama ya zamba bazo ya pene ya ba village bokeba soki babimi koto ko baza danger bakoboma bino batu ya zamba basepaka makelele na etale longwa ilongwa oto so makelele ali longwa kuna mais azo yebisa bango makambo ya malamu parce que soki banyama bakobi na zamba babimi na village bakolia bango. Mais batu baza ko se pencher mingi na makelele ya Toyo ya ndeke wana. Vutuka kuna otuka. Vutuka. Zongadi. Longwadi. Zonga kuna pa yo uti. Zonga kuna pa yo uti. Ngai nazali ndeke wana. Toyo ne Congo. Oye na lobaka mingi balingaka yango te. Mais mingi na lobaka eza ya malamu. Eza la critique, eza na lobeli batu. Yoka comprendre na lobi nini. Soki yo comprendre okoma na fin ya likambo. Écoutez ya yo peut-être moi changement yo kota na vie. Bandeko lelo na ko pencher mingi na lisolo ya sango ya mawa eza na libota na ngai kati na ngai moko. Na uti ko bungisa leki na ngai ya mwasi suka na biso. Donc leki oye abota minanga suka na biso. Vanda kipe en Angleterre bande ko bolanda lisolo na koloba lelo. Puis boko melangai bo pesa ngai toli bo pesa nga ba penser na bino bo commenter. Naiba pe opinion oyo ya bino oyo na koloba soki na mabota mingi pe na poto makambo na ezali. Angleterre ba yebi ngai na batu mingi Angleterre ba yebi ngai parce que na Angleterre na umeli mokili pe elandaka ngai biso batu tozana esika to uti na ba vie to koli pe batu pe o ba koli na ngai bazali na mokili balandaka nga. Nazali na pasi oyo sala ngai yango na pasi wana namoni na lobela yango. Oyo nazo lobela ezali vie oyanga. Bandego na kolakisa bino photo moko
Photo oyo ezali ya leki na ngai ya mwasi. Oyo nauti ko bungisa. Botala ye malamu. Leki na ngai ya mwasi na mwana na ngai ya mobali. Nalingi botala ye malamu. Ye wana. Oyo suka na biso. Oyo bayebaka ye na Angleterre. Kombo na ye ezalaki Wivine. Kombo na ezalaki Wivine. Avandaki na Brixton, avandaki pe kote ya Sutton kuna. Avandaki pe na Acne, pa ya petit sœur musu ya mwasi. Kombo na ye Wivine. Avandaki na Londres, azalaki 3 ans en Angleterre. Bandeko, ngai namona pasi Angleterre. Parce que tant que tu es en Angleterre, na kuti ndeko te. Bandeko bazalaki te. Bandeko mingi baya poto, bamona pasi ya poto te. Parce que akuti ndeko na ye zakadia na poto. Ndeko wana amoni pasi ya poto, mais avec le temps, ndeko zaka kina mboka mopaya, moto moko bandi, okomi nisika ko lala, allez, obandi ko s'en sortir, obandi ko découvrir mboka mbizo musala, vie et bandi. Mais bandeko na biso oyo bayaka sima, soka komi na mboka akuti grand frère na zakadia kuna, grand sœur na zaka kuna. Lokolo za kuna ndeko na yo okoyamba ye. Isika ko lala ezali, aza kolia. Enta mbala moko abandi ko kota na vie sans que amona pasi ya poto oyo biso to mona. Bandeko leki na ngai ya mwasi ona laksi bino azali susu te. Avandaki na Angleterre baye ko zongisa ye. Bazongisi ye, barifule ye. Akufi na ndako libala opération simbité traitement sali malamu te to père de leki ya mwasi. Mais bandeko, pourquoi bandeko oyo baya na poto bakutani bandeko na bango oyo bamonaki deja pasi mpo na bango? Bango tango bakoya bako respecter yo parce que bamoni oza na ndako ya kolia ezali ata oza na mutuka te, mais baza na respect na yo, donc bazomona yo kulutu na bango, ndeko na bango ya solo, parce que bazolia bazolala ti après ça babandi ko koyeba mboka basali ba métier na bato mususu bango pe babandi ko osala ba vie na bango, mais yo ndeko na fo obwakisa ye osala. Donc makambo nyonso tu ya poto yo fo salela ye na ya mikanda na ya makambo tu. Soki kaka ndeko wana asa sortir azwi mokanda abandi mwa musala esili, il faut yo ndeko na ye okoma ennemi na ye. Il faut yo ndeko na ye okoma ya muke, donc ye akomi munene koleka yo selo makanisi na bango baza bakanisana. Na linga na découvrir grande bana bango bakobaka yango ezalaka basé sur quoi? Ezalaka basé sur bilamba, ezalaka basé sur mayele, parce que majorité na bango on peut attendre na été. Akomi muto ba kopi bani ko yenga, mais ye azomona ke non ye aleki yo. Bandeko leki na ngawani ya mwasi ekomaki na mama moko ke parce que tango ya komi ba bengisi na leki na ngamfu ya mwasi ngako na yebaki te. Alors ye komaki no makama mikanda nezo bonga te, ba moni ki no toluka grand frère to yebisa makambo ya leki. Awa na ko benga témoin moko parce que leki na ngaya mwasi pasi nanga ozo salanga ezalaki ke leki nanga mwasi azongaki pona makambo mikanda. Bandeko botala ngai na zoloba na bino, batu oyo bazali awa que tu sois ivoirien,
que tu sois nigérien, camerounais, sénégalais, congolais de la RDC, congolais Brazzaville, angolais. Ba pays on atangi oyo bazaki na amitié nanga bavandaki nanga qui moi je n'ai pas aidé na oyo etali mikanda ya mboka oyo na aidé bato oyo bekolo na tangi donc na yebaki bango te tokutani alobi na ngai français alobi na ngai anglais na moni nako aidé na zui tina ndako nanga. Donc il y a même des Nigériens à Vagawa à mukanda angolais, mukanda congolais. Parce que ça africain na selika ko ali na aider ngamino to sala boye. Na aider bango bazwa mikanda. Parce que ngai na yebi ko koma anglais. Batona bazwa mikanda ba vina bango e continue. Bandeko. Soki botali nga na ona lobby soko moni oza ko faire partie eloko yo koma ke non ndeko ngai mukanda na ngai yo mto yambaka ngai bandeko na ko remercier mingi bato yo souvent soki na kina banganda biso ba congolais souvent soki na koti na vandi na somelo ko mukia komela na sala ngo souvent te mais soki na sali yango okomona soki bato ba koti kuna ba yebi ngai ba moni ngai kulu tu vandia donc parce que trop bien parce que na sengi bino merci parce que bato mususu na se rappela la soute mais na yebi ki bosala yango pona ona sala ki pona bino mabala ba oyo tukutana na nzela balala na ndako na ngai na sala bango mikanda ba vanda bisa bomba ndako ba vanda na poto na koseka bino merci pona geste wana reconnaissance mais reconnaissance na respect na valeur bopesa ngai libota oyo ngai bato na bota mina bango bamona ngai papier donc ngai leki na ngai baleki na ngai bandimaka même pas que ngai na sa intelligent donc baleki na ngai bandimaka même pas que ngai na mona na mbonga lipa donc lipa ya kolia donc baleki na ngai bandeko na ngai ba croire même pas que ngai na komisa mambondo soma lipa na lia to bière na mela donc ba mona ngai mutu pamba to mona ngai mutu yo qui n'est même pas intelligent donc mutu yo akoki même pas kotelema devant bato donc na libota nanga nazana absolument ya rien ya koloba na libota nanga nazana leki na monsieur ya mwasi Constantine. Donc, soki li kambo kabino me li kambo mbo ata na ko benga inter na tuna nani so ko ede o mona bisa ke no de fa ko tourner o me kana nyamo yo mutu ngali yo yeba e donc c'est comme si nazali zoba moko boye nazali et quelqu'un qui ne réfléchit même pas d'après ndeko leka mwasi wana. Elle n'est pas la seule. Na bandeko na bote na bango. Bandeko, leki na nga ya mwasi na utu ko bungisa. Tango ba yeli ngai na ndako ke no mikande nga me. Comment bokoza na mutu na 3 mois 4 mois na tamboka oyo ni papier mais soki akuti na kokso mbila kangi. Na zalaki na femme moko ndeko moko ya mwasi kombo na ye Nana Lumaya. Vous la voyez souvent hein, dans la télévision, ça la ba programme prêcher, comment ko prêcher, ni tout ça comment pasteur na habité. Mais azalaki moi si moi azalaki proche nanga parce que nga na coopéra mingi na sala makambo mingi quoi. Alors femme wana akoko parler bino pe mandambu siringa kombo ne Nana Lumaya jour na kanga photo oyo ya Wivin tozaka na yo hein? Na Nando soki tu te souviens encore na Nando ya Clapham Common. T'as la photo en malam na petite sœur. Femme oyo comme Nana Lumaya. Tant que tu as sonné le solo à petite sœur abi abisali dangereux soki mukande zate bako zongi saye. Ngabite na iba loi moi ebele ni na ibi ni na kosala.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Na faire venir identité ou Tinamboka. Allez, na commis lettre, na immigration, na tindi identité wana. Na kena poste et puis singa récit, hein, na commis na combien immigration, tout ça. Alors, il fallait ce qu'on a qu'aider na immigration. Ce qu'on a anticipé. Na sali nini, tout ce que je vous dis maintenant, Nana on a zaki témoin. Nana, Wivine a koufi, parce que Moutoko Sali ça y est en Angleterre à Zalagite. Wivine a zonga na Congo, parce que Moutou a aidé pour la Mikanda à Zalagate. Nana, Landa li solo oyo malamu, li solo oyo obeta na mokili, parce que zaki témoin au clair ya oyo na salaki pour na leki ya mwasi. Moi, si il y a côté doute, je vais vous raconter ce que j'avais fait. Na sali lettre wana na commis, na carte d'identité wana, na tindi en immigration. Et qu'il y a home office, bah pesinga récit, c'est bien écrit immigration, home office, tout ça. Na kei na carte na ovanda, na kei na mbila. Na sengi, na kuta na commandant ya mbila, na expliquer mbila que non tala nazali président de la communauté. Mais et salami ki bati obenga ngai mutu moko aye aza réfugié na utiko yambaye Nathalie Kana ina moni kino il faut na kene immigration donc ne lobby mais lelo na kola sila ndako na ngate parce que na lingite la kino naza ko beir loi te naza contre loi mais ba mi kanda na ye na sena tinya ko immigration hein pour immigration ba na connaissance on a sur nous anticiper parce que mbila ko kanga kino mutu za ba pesa régler to kanga ye. Alors, si nous Mikanda déjà, nous avons une immigration. Donc, immigration, déjà, nous avons connaissance qu'il y a en Angleterre. Alors, nous avons dit, preuve ça, mais preuve en poste pour voir que non, j'ai tout envoyé. D'accord. Mais nous avons besoin de logement, pas de logement, nous avons logé dans le logement. Nous avons fonté, nous avons dépensé. Nous avons fonds, nous avons logé, habité. Tout ça bon côté à dépasser pour bimisa ye mais to ko céder au place à la police place y a la likuna au lieu de la dépense bon le na tongo ko récupérer au quai de l'immigration le la mikana so tindi ngo déjà kuna mais biso ça bon côté to bimisa babimbo c'est tout na chef ba logi chef de supérieur ya police na nywana station wana abi hotel di bo le place kuna la alors police ya Brixton et l'ouki place pour les qui a moi si anal. Femme oyo Nana Lumaya a qui présente n'a pas de marche ni surtout wana. Et n'a même pas crié mais comment? Ça dit il faut pas loger. Ba loger na police. Lobi na tongo na keiko récupérer. Mais na poko wana to zibilamba ba manteau ba jaquette to pesier. Ba loki les places mo que qui chauffer à lali kuna na tongo. Le on a pas dans ngaka moi 3 minutes na pas na ngai hein. Na bimi na ke récupérer mokolo wana na kimaki musala et j'ai passé toute la journée ngana femme wana nana ni migration todo c'est la nini totala ko marché comment tana ke soyez nepsi mbila ke na faut la lettre bon confirmer que non alala ki na police station mbila ya Brixton parce que nga lettre ba taper yango ba confirmer pas pour ko pesa appui na ngunda na ye to kede ni immigration to commune immigration ngai moyena kota ezala kité to tindi na guide ye tina porte to seli na donc ti tourner ko ba kotisier na ba mikana so twana na pesi na maboko na ye akena yango na bitango koma kuna opesi kombo na ngeno muto yambaki ngai yeyo muto edaki ngai yeyo me muto na salaka alors apesi nga mikana na ye na mo akena musala tango akomi na home office comme il tourne ailleurs, baluki muto français, elle s'est présentée. Elle dit que non, oui, on a comaki tout ça, mais ça m'a dit que non, bateau, pas mon gars, ça veut dire non, mais école na yo, tu es muto toko yeba. Alors babenga kingai, muto na kutana kingai, c'est ça qu'elle a expliqué à l'immigration. Bon, le coup là, so kuté na muto ta président ya comité la bino, c'est bon. Alors, toko fasté comme surtout, toko tika yo, ok, de ba loger yo. Toko lo date aux onga. Batu bako loger yo bako tinda makambo tu pa na biso to glodati po oya interview akota ki na 8h à tongo
aye ko bima 17h et to pasaki journée na femme nana lumaya 17h na crowd ko circuler ko lukaye wana na tie voiture na parking pendant cette journée pour la journée wana mobimba toute la journée bandeko et ko salemake na 17h à bimi femme nana lumaya azalaki nzinga azo surveiller a récupérer na zui bango toke na restaurant kolia ba pesi biso na adresse et pas to kene pour passer logement. Si je me souviens, c'est le 23 décembre ou le 24 décembre. Donc na veille ya Noël. Alors bureau yaki musika te na pa photo kede na zui toke na ikuna. Tant to komi kuna na bureau wana et pas to kendeki pas mindele wana ba yambi ba non ngami no ngale président tout ça oui en tout cas félicitations. Tout qui n'a arrivé à Dover a passé fait kuna comme ça immigration et ko bengaye pour aya interview mais entre temps to pesi wa mikanda oyo donc déjà kinda sala iba interview bon ça déjà kingunda na ye neto vandi bongo na kati ya bureau wana to vandi ngai femme ona lobi nana lumaya na petite sœur nanga ngai na coopéra ok ngana za coopérateur moko inaperçu parce que na coopéra na silence femme oyo courageuse nana lomaya wana ebi mutu ya cop mais akutana mutu ya cop oyo ye na via monate mais na silence ya wana tina la ki proche nanga lelo na monanga akoma ko sambela na yebi ke ba vérité lo wana yango te mais na lobi likambo oyo na tie kombo na ye po libota oyo ngai ba yeba ke leki na ngai ya mwasi kulutu oyo azoba bazalaka na ye asana mayele moko bango bazana idée te libota oyo ngai bazana grand moko asana mayele oyo ke Angleterre et respecta comme no mutuana asana bongo esa la mayele ya classe esa la mayele ko luka esa la mayele makame bele Angleterre baby ke no mutuana asana bongo mais kaka libota oyanga ba mona ka kingai lipa salité l'équivalent nanga mutu leki nanga mwasi aboya kokende na Dover yebise ke non kuna yo ke yiba kuso chambre kitoko ya hotel ya bien okolala nde zabo na kuso mbongo kenango lokola na bureau na subi ma président na subi nani membre kende lala kuna bakutio na bis oke olali kuna mbongo ezali o bakopesa yo ngana kopesa yo osombi ya kolia ya komela olali na yo les 25, les 26 eleki ngai na yeko récupérer yo les 27 donc les 26 ida na butu na kozala kuna mais kaka nde yo olala kuna hotel kuna ozala enregistrer comprendre yo ekoti ki non alala kane ava tout ça les 27 ngana ko kende kuna ke non en tant que membre président ke non en tout cas mututu edagi totali tout na place azolala comme ça nazwaye aya Londres a passé nouvelle en kuna tout on a pour renforcer ba document na ye parce que kinguda na tout ngamna ko sala yango boyebi ke leki ya mwasi a refusé devant femme wana yaya il faut nazale pana yo pona Noël ndeko ya mwasi nana bondeli ti femme wana bi oh mais ndingi ni mwasi o ya bi binote ya saka mtu mbozo aider a tout sur place na aide bozo sala ye mais a refusé ko kelanga za kaka na bino. Le fait que na pesi explication ti mnoko siri femme bi no soki kuna kete ba ke no ngafuna koma problème ne ko beba mamuke déjà le que non to ko bandira ngo so à zéro mais ça un avantage mikanda tout et ce que na maboko na bino femme bi non bo lokola kola le pana yo alors ba mikanda so photo tika nango bongo to ko tindila ngo bino après tant ba ko beng sa so ye to bondela ye a refusé to ko obligé
to gene na ndako ala le panama. Bandeko na ngai, après ça, procès et bandela à 0. Mais le coup déjà il y a pas connaissance ça avocat mususu na salela eki ngunda ngai moko na bongi sala avocat mina non écoute makamba interview zate yo moko déjà sala interview na ndako makambo tu ye ndenga yela o komeli ngai yango avocat bitiki no sala eki na ngai ya mwasi tant to continue ba procédure makambo tu ye a ignorant na yango asi sana eti na ko découvrir que non ba mikana to ba sala nan ko to ba mikana ko to ya nan ko to pesa ngai yango te. Atika na 14 jours. Na sali effort na trouver avocat na ngai abla non mais dit écrit ça parce que surtout tout ça la réservation appointment pour ya abi tu peux écrire ça. Na koma yango na koma na sala interview na bongisi le ngunda na lakisi histoire ngo ndenga ko lobela titi na bongisi yango ngabi bon ngai jour ki ngandi avocat benki na ko sana moite mikanda yango yo ni surtout na komi yango déjà mbonga transport yango yo. Le cas d'avocat nga ayibaki parce que na kene pas avocat deux fois. Avocat mona ye na pesa moi introduction makam ndenge zalaki na place ayibaki déjà. Avocat bitala. C'est kaka yo oyeli nga makam to so komaki yango déjà ngana ko relire yango. Soki na lire yango na relire yango pe na comprendre yango bien. Soki comme ko lire la ko benga yo na plus ba question mike pesa nga ba idée na bongi c'est en 14 jours tout en immigration. Et qui na combien on a payé leki à moi si a kenana yeko pesa te parce que leki à moi si déjà en Angleterre assez ayebani asala ba mibali azokela banganda makambo tu batwana akutana bango basala ba copie na ndenge na bango soka parler sidinga biodi yaza yima kamini yayebi bile buzokela ba yima yaza na kombo na Angleterre. Donc là, biso ba kombo ba yemba kangote. Ba tu ba yebi kutu ngate. Kaka bato ya ba tu ya kala, ba yebi ke no joyo. Mais ba we ba yesima, ba zela ba course moko de vitesse. Soka beti sabat na ye amoni na deki catch na ma truc amoni mi yoza nani susu. Olo ke ngape na ko beta ba plan mususu ye kuta ko plan na ko zana ngutu te. Mandeko mikanda ekotate leki ya mwasi mikanda soka bwaka soki wapi mokolo avocat bengangi no membo iba ndeki leki no deadline c'est leki date c'est leki o mikanda fe kota donc et implication mikolo ko mobulu moi oseka appeal ko sala recours ko sala te effectivement yango esalamaki ya l'avocat avait raison et pesa mindondo. Suite nango ngai ba informa nga source tango avocat yebisi ngai ka ke no mikande koma kitinga bi quoi et yaki naluka leki ya mwasi ngabino yo mikanda leki ya mwasi akimanga. C'est comme ça leki ya mwasi akomi ko fana pa cousine mususu na Saturn kuna et pas leki mususu ya mwasi makiese ko vanda kuna ko kimanga ngai parce que mikanda akotsa te nisu tukaka wana ba mibali ba komo bimana yedo soka tali bango atali nga moni nga grand nga za facer aza yuma moko boya do ko sala ba retard na vie do ba jona mato ba grand prêtre ti ba grand prêtre ba koka ko sala mi kandate ba grand prêtre ba sisa ba posala bango ko bimana ye ba lembi ti suka nango ba songi saye sanki kutu ngai kulutu na ye parce que ngai kulutu nazali eloko te donc ti ba makambo dezo ya ba leki bazana tante ba yebsanga parce que niveau ma yeli bango bazana yango et pas na ba mona kango te mamona me ye bien bazana ma yeli iski ngai ngana zana ma yeli na pona aider donc ba yeba ko tuteke no makambo pie kingu de pie ko matina niveau na ngamu na sala yango donc ba yebi ko dogi na beti solo ngaka lelo po bango pe solo ngana beti solo ngo ba yeba yango. Nasalaka na muto aka témoin femme de coopérer na comme nana lumaya asalaka témoin donc il va des marches nio sona ba paste monaka ti makamwe vandi ti akene dovera boyaka femme wana nana lumaya azalaka alandaka yango to zalaka ngana yeba kamutu
yiko to kama me ba loi ngo yibla ngo ndenge nini ko tatina ba ngabite na iba loi parce que moi si nazakina na ndaku azaki mutu ya loi so na tribunal. Sharon, so katali video, Sharon We've passed away. She's no longer alive. Bandeko, esalanga pasi na motema nanga. Ser na ye, abimisa mbongo. Bama kapse mike ya kati, ilikaki na ndaku na bango kupa ya ser kuna na bofre na ye na mkana na tina loba ya kuza susute. Bandeko, leki ya mwasi azali susute. So ma question est la suivante. Pourquoi batu oy ba mona pasi ya poto bayamba bandeko na bango ba guide bango bandeko wana ba komaka na mbongo koleka po bandeko na bango basa suna vale na misu na bango te ezalaka nini ezalaka no yo ata lobi ba moni yo eloko te. Oui, naebi que Jésus bandeko na imoko bazo ndima ete. Naebi que bandimaka ete parce que bazalaki na ye. Bamunaki te oya ko sala ko zila ngo wapi. Misiko oya biso tango bino boye, oyina maboko pa bokuti ngala na ndaku. Nazo pia bino ya kolia komela. Bomoni te ke non yé déjà azo pia biso ya kolia na ya komela. Sikoyo tango bino boumeli bomoni penza ke oyo bokomi kozwa bokomi koleka oya ye ya kolia na komela oya ye. Bandeko bino ko bokomaka bopesa na no commentaire na lingina yeba likambo oyo ezalaka nini na leki noyo mwasi azo banga susu kutu yote ba leki noyo bazo considérer kutu yote ezalaka nini bakomaka na mbongo koleka ezali nini bino bokoma opesa nga réponse oyo lelo nga nazali eloko kutu te ngai penda nazangela lipa nga nakozanga lipa nga bandeko nasuki wana. Ciao ciao.